Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, nzamba o tomboli yo. O komi na position songolo pakala. Et comme ayete. O monde te o kote mabe na kata ndako, pa maladi kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépend de quand heure Hollande émission à femme sage. Nzamba lola batela yo batela nga mobali pe banana yo kimia omo kile pesa rate o nzamba pesa ratika kimia wana e localizo bisiko za ozolanda nga wana nzamba lola abomba yo na sena moyo o kando zo atteint Hollande nga nzamba baxelo mikolebele. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager ba commentaire na bino. Merci na ba o nyonso. Tango otala ngozana makasa o commenter longo ni ne kango po commenter nazo kamwa. Tango otali ngo sepeli nango sepeli kana mnoko yaya. Bible bi car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Yo tango sepeli nanga commenter pe kuna. Opesi nga commentaire na yo eza bien makasi. O sepeli nango suika na motema non manifester na commentaire, manifester na j'aime na yo like yango eza vraiment bien makasi. Merci beaucoup na ba onyos bazolanda nga na pesi bino ba mbote na pesi mbote na nga na Charlène Kamai ba mbote no ngwana ningo simbeli nga vraiment caméra tika nzambe a bomba yo batela yo taka nazana ndako bana bakosala mo ba makelele boteni nga rigueur ta vraiment pardon s'il vous plaît. Le nazana ba femme mariée o ba osala ki a métier na ba femme divorcée. Et ça vraiment ma bé ma casse. Oui, après ça on va conseiller malam, après ça on va conseiller malam. Ya. Boa ba âge moko. Ya za divorcé. Même si le qu'on a 10 ans. Notre monde était mukola bimina moi mukie. Ya nanga. Kotala lelo tetala lobby. Mobile no bien. A kitoko. Assez élégant. Mais ma kambo zo sale SCP. So tetando ki mambang pas divorcer pesa ki ba rapport à mobile nao. Ya. Azo flatter ote. Au flatter yo éviter me soit calculer mobile no éviter alinga mbal no éviter mais yo mbango ke pesa ki ba rapport il y a divorce pourquoi si comme ça le bon moment ya okufa pa ba divorcer non au rejoindre été au kokani non tant que les femmes mariées luko sala ki amitié na ba femme mariée ki amitié pe ya nini ya ba ki amitié na même makambo ebele ba ranki ba conflit na kata mabala. Et puis on la amitié na ye bozwe keseni yo zo rapport ya ye mobali no zo rapport ya mobali na ye et ça haine loba saka muto asambela ya solo aza muto aza mutema munene aza muto atonda bolingo aza muto abanga nzambe mais saka muto ka ba mafia ba nini ba zigzag ya kando lata kando biyo esala kena motema oyebite kando vivra na mobali no ki harmonie wana za ndaka libala yo yebite esala ka ye. Ce qui a amitié ni bino bo sal. Ya échoué dans le domaine de mariage. Conseil ni en paix ça yo. Parce que les choses ba païté c'est ba chrétien. Faut aux la monter ma mounene ya ko supporter. Ya ko supporter belle famille. Ya ko supporter mobile. Parce que ça ba tout misus ba semi ki misus au sal était loté ma inyo kaka. Au sal est lokoté ka dans le pamba ka bonga inyo. Ngala lo ba muto ayina ra mutu ka dans le fit bu andoki. Pourquoi? Kindoki sakate muta pumbwe muta salu lokote kaka dans le pomo na linga kete siko linga kete pourquoi ozala poso bala ya na yo ozala la poso bala ya no simbara te ozo kangela semeki no kanda ozala na poso bala papa leki na bino simbara te yango kangela papa leki na bino kanda ozala na poso bala noko na bino simbara te mama ozo yina semeki no pourquoi yo za mwasi. Non, ne peut baliter mon zo inaseme qui non c'est que ça mi sala ma be abuta kindoki. Pour asala oni. Mais même si asala et l'or morobo limbisa ye. Ce qui coûte biso tozo sa ma be tozo tout kanzambe e nyonso. To senga bo limbisa nzamba limbisa biso. E bongo pona nini yozo ko limbisa te. Yango ma be ni seme ki asala yo. Tala auto sala kana se e futa makana se. E futa malikolo te o futa ngozo sa seme ki na yo. Maman tika kosala ki amitié na ba divorce
tika mpe kosala ki amitié na ba non babalite non soki bozalaka nanu bobalani te ki amitié ezalaka oui wana na boya yango te mais ntango okoti mpe na ndako ya libala nyonso oyo ozo kende obala mais nyonso osala opase ta na bacamarade babala te parceke tani ozwaka soin mobali na yo ozwa soin bano nini non pesa bango mposa kobala pesa bango devoir babala yo deja obali bango na babali te nyonso akaka kolela mpa na bango ozokimisa bango baobala ndeni nyonso oya kaka kolelela bango oya kaka kopesa badoléance ya mobali ne mpa na bango mpo bango basala nango nini bango na babali te baoseka yo bazoseka yo parce que nyonso barapport nyonso barapport bima bango bakota fozala mayele yaya mokili eza bakambo ebele ozomonaka mutu bomoneka na elongi me kati ya motema oyebi te ntango mobali na osala makambo tika opesa bato barapport parce que ntango bobongisa na mobali na yo baopesa rapport baoyina ye ekomo osala mobali no bakoma obude mobali pourquoi yo moko opesaki lese ale kimutakala mobali nyonso oyebisaki bango buzoba mobali yango bayini ye sikoyo ozopesa faute epa nani mipesa faute epa na yo moko parce que ntango nyonso okelela bango ntango nyonso okelela bango non nga 6 ans de mariage yango nasali ebeba ebonga na mobali nanga tika oyoka ta mokomo te nga napesa rapport bayendeni ebanelo ndeni na dopesa barapport ya mobali nanga non ntango opesa barapport okota diable na kati ya libala oyebi elo nini diable azora oyo eza na kati ya motema na biso te oyo ntango bimisi kaka esili oluki bitumba sans le savoir parce que komona na jardin de Dieu ntango nyoka yaki abande kotatone ye moko abande kotatone azelaki eva bimisa abimisa oyo ezalaki na kati ya motema ne pourquoi parce que akota azwa maloba ya eva ayeba kosala nini komanipule eve donc ntango yo ozobimisa nde makambo nde bisika ozobimisa bitumba ya eshua aresisa te conseil ya kopesa yo kanga maka apesa nga conseil ya malamu apesa conseil ya malamu apesaka yo il faut kovanda na bato baresur na mariage osomona na bato baresir yebaka ntango eloko osala eloko nyonso osala mokili oyo yebaka mpe famille na nga na bimeli eza ndenge nini ozolona bitumba na famille na bino nani oza na bitumba ti obali wana obala ye facile te obundaki bitumba yo kasi basepelaki te bakolanda yo kaka na bami na yo wana otambola na bango bonzambe eza te bakolanda kaka na bami oyoka nono teke leke abimina mobala ya na ye eza no ezali yo mutu libala esimba te mpe ozwi kamarade ya mokolo makasi oyo kotie na kati ya ndako puka parceke ye mpe asungaka yo non ye sungaka ye misuno obalaka te sikoyo nde oza na deja oza na kati ya ndako ya libala obali yo ozwi kamarade ya mokolo otie na kati ya ndako tala ndenge atala mobali nyonso mobali nazolia tala badefile asalaka so omonika mobali nazolia ye wana badi badefile bava et vient yo oza na non nsima eza ya kokonda ye tala nsima monene sikoyo bava et vient osalela mobali no wana yo basin eza ta kutu mokie ndire mpe basika banzo bima basin sikoyo ye eza ya kotonda minene mpe azoningisa yango kaka boye soki oleka pembeni ya mobali azoningisa yango kaka boye na ide nini na bule nini mama ntango osala makambo talaka makambo nini ozosala ememe na nga nini deja obala tika kosala bakamarade tika kosala kikamaderi na boto oyo badivorsa oyo libala esimba te aboti oyo mwana bana 5 batata 5 sikoyo conseil ya kopesa yo na mwana bana na misatu wana kaka mobali na yo lelo achange bacomportement mais luka basala nzambe yaya mpe luka basala nzambe nini lelo nazo asire yo mama ozolanda nga basala nzambe lelo bakoma olanda kaka mpona baintere to kaka basala nzambe misu bakoma daya bakovo yo monaka mosala nzambe deja koma kovo suki ezalaka lisusu te bonzambe esila yo ozopenda okenda kopesa barapport ya ndako ozoke komemela ye ye mpe na tour na ye tala noyebiso mino lisolo eza vrai nazala mosala nzambe moko bandako tondo osala nini toando partage na ye ndeko moko ye azalaki na makambo na ye baosola ndeko wana akei ye na nsima ndeko wana azwi baproblème na ye ayebisi biso
bandana nga bi non cet homme là aza malamu te eloni ezanga nga personne ke musu ya zui makamna nga beteli mususu wana lelo secret za la lisute dialogue pastoral et comme dialogue public tango ke osona na coulisse olobi na sima na yo réponse à que personne a cher exemple comment ebiso bandimi non pourquoi parce que biso totalaka d'après biso musala nzamba munene azawa aleka na TV azawa aleka na TV wa yebani o réseaux sociaux yebani c'est que yende musala nzamba munene yaya na biso eloko moko lelo musala nzamba munene azawa atambola na obanga nzambe c'est tout azawa atambola na obanga nzambe ene musala nzamba munene eza niveau tezele non eza niveau te lokolo yebi lokola yebani basala nzamba solo jusque là na ba yebani pété non yebi pe bango te mais tellement mona eka ba yebani te yango to mona makambo komi boye le long pe réseaux sociaux bit mundela sala ngoto bosani le long komi ba guerre d'esprit ba mutakalisation mais to yebi utilité na ngote to ça ba n'importe quoi biso ba to pesa nouvelle malam te total à matin na kataka forme na vandi aboli soutien mona nde o mona ba via mais vie ezalate o commenter ngani so na bandi o finga ndo moni o commenter nga ozela ka mbeba mo esala mawa ndo bando commenter nga kandi na ba mama o commenter nga te tando bando inanga ne se plana fio te kada le pamba en tout cas yo zwana musala o inanga nga lo ke kaka yo tango inanga nzamba olinganenga parce que quand nenga na tambola nzambe ka enda yebi nzamba yebi ka nenga na tambo yesko zwa musala ya ko inanga wana zwa musala inanga wana etali yo na nzambe na place o lukanzamba saela yo sui motema wana ochenga na kata motema wana yo mola nzambe bokutana en tout cas to s'abonner to aimer to partager ba commentaire ba critique na bino et ça langa bien na pesi bino nyoso mbote na pesi bino nyoso mbote bo suita en talanga tika journée na yo to pe soirée na yo to pe butu na yo eza malam olota bandoto asika na pamboli mkolo na yo na pamboli bana na yo na pamboli libumu na yo obimisa bana kitoko ndenga na botaka ya basi ya mibali bana ya basi basete bango te na kombo na Yesu bana mibali bakota zamba te bakoma ba criminel te na kombo na Yesu nzamba tombolo ke musika bye bye.